ya paroisse ya Saint-Ouen. Ezali esengo mingi tout d'abord ndenge tata Nzambe abateli biso mbula ya 2021 akotisi biso na 2022. Na yango tomonaki ete toya kosepela na bana na biso ya Ekodi ya Kamba Nouvelle Jérusalem. Po ngai moko maman Fifi nazali moko ya baencadrant ya bana na kati ya paroisse ya Paris Saint-Ouen. Nde likanisi ezalaki toya kosepela na bana na biso ya Ekodi ya Nkamba na mwa moke oyo Nzambe asali kokabela biso nyonso tokabola yango tosepela mpona mobu oyo ya sika touti kokota. En tout cas mokanda ya Nzambe eyebisi biso boye te ya mwana ntango aza moke to soki akoli akosan détourne te ya solo mwana bateyaka ye kaka soki aza moke nde place wana balakisaka ye nzela ya mwana esengeli na baboti nyonso bayaka kolakisaka bana makambo ya tata Nzambe na nzela ya mabeko ndenge oti kosala na awa nauti koasiste baza kolakisa bana lolenge nini bakoki kosambela lolenge nini bahistoire ya bato basalaki Nzambe na ndenge Nzambe apambolaki bango. Omoni ete makambo wana nyonso soki mwana depuis komwana na ye babandi deja koyekolisa ye yango akozala na makasi ya kolanda makambo oyo ayekoli banda bomwana. sangu zisidieni matondo mingi ndenge bobateli biso tokoti na mbulo ya sika biso tozali bana na bino toti na paroisse à Saint-Ouen. Lokola ngai moko nazali mama encadra na cadraka pe bana na paroisse à Saint-Ouen. Toyokanaki na bandinga kuna na bandeko toya kosepela bona nepe na bana na biso ya beko oyo ya Nkamba. Mwa moke toyaki nango papa awa tochekaka elembo ya babiloko omoni pe tozopesa bana yango wana ezalaki ba biscuit ba bonbon babiloko oyo euti kuna na bandeko na bango na poto mpona kosepela bonani yango wana kaka ya moke papa tozalaki na yango mpona koyebisa ya bana ba mikolo te ya bana ape tokoza te ya mikolo te ya bana bajouer mpe ezali papa siko kokabela bango awa biso kuna topesa kaka mwa bilembo awa kopesa ka bana mibale misatu bajouer
Osepele sikoyo bolobi nini mpona mama oyo amemeli bino biloko? Opesi merci azo mapamboli okosala ya koleka soki bozalaki bana ya botosi te nde bozwi te yango boza bana botosi yango bakanisili bino ndenge tokokende kuna kokabola kowelela te bamama bazali bamama moko akozangela te bino nyonso bokozwa kasi bowelela te toyokani oyo feti nini? Bonne année. Mais nayoki bino te bogangi te. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Papa Simon qui manque gagné. Oye. Papa Simon qui manque gagné. Oye. Papa Simon qui manque gagné. Oye. Fongomite. Bino pe bosalaki na mi. Obana osala musala nini bwana misi? Koteta mabanga. Na obe mamai. Ya solo. Obandaki kosakana te. Kosala penza. Allez, beaucoup de choses pour la maladie, hein? Loin de nous gamboter. Oh. Malé. Ezali mama Fifi Liyola. Naza mondimi na paroisse à Saint-Ouen. Kuna nazali moko ya ba choriste na dirigeant. Nazali pe ko évoluer susu na presse. Pe naza moko ya ba encadrant kati na écodime ya Paris Saint-Ouen. Ya mwana nde ba ni na loba misala na ngai nazali na mona kati ya lingomba na biso. En tout cas ndenge balobaka tout est bien qui finit bien. Ndenge tobongisaki Nzambe pa bongiseli biso tokutani na papa conseiller direct papa Fumbanza papa Mbenza ezali esengo mingi bana pe basepeli oyo nyonso bozomona eza ambiance kosiko bana bani balia balingi komela esengo na biso ezali ete Nzambe asuma biso tozwa susu ya mingi po ete mbulu ezali koya to asusu kosepelisa susu bana na biso tobeti susi ete na batata na bamama
totikaka bana bayaka kosiyana makambo ya tata nzambe po mokili alobi ezali bana oyo tozobota lelo oyo bazali mike bango bakotambolisa yango bakotambolisa mokili lolenge nini bakotambolisa kaka mokili lolenge ya kozala na bobangi ya tata Simon Kimbangu bobangi ya nzambe bobangi wana bakozwa yango wapi bakozwa yango kaka na mateya oyo bazali kopesa bango kati na babeko kati na baekole de dimanche to kati na nzela ya bagroupe to bisika nyonso bazali koevolue na kati ya lingomba po balobi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu soki bana bazali kotungisa balendo batata nzambe nde kondima na bango mpe ezali kokoma makasi nde bakozwa susu na kondima makasi epai ya papa Simon Kimbangu Kianga ya moke na ngaki nazali na wakoloba ngwana napesi bandeko na ngai nyonso ya Paris Saint mbote mingi napesi bakimbangisa mokili mobimba mbote mingi mpe napesi bekodime nyonso ya lingomba na biso eglise kimbangiste mbote mingi nzambe soki abateli biso asuni biso tokomonana lisusu na bonne année 2023 bakowela te nakovanda mpe owela vanda Kisita Bwensa Bernadette naza pasteur naza responsable ya beko ya bana mike na Yerusalem ya bajunior tozosepela bokoti na 2022 bonne année bana ya Saint-Ouen bajunior kwa batindili bajunior ya Yerusalem mwa ba biscuit ba bonbon babiloka mike bebe esebisaka bana mike mpona basepela na bango elongo kuna na awa tozala na esengo moko nde yango moni bana bazali ebele bazolia mwa eloko oyo baninga batindeli bango esalemi surprise mpona papa aza na posa bana bayaka na beko oyo baye na beko te bazwi te mpo toza na babiloko ebele toza na basucre tozali na babonbon babiscuit bachips babazoka tozali na bajouet bana popi mais epesami kaka epai ya baoyo bamonani sur place epesa mokolo ya beko ekameme mokolo ya ordinaire mokolo ya beko nde omwana oyo ayebeko akozwa oyo ayebeko te akozwa te mpe epesa courage bana bayeba koyaka na beko na mokolo na bango oyo lendi mercredi na samedi ndenge papa alobaka libonza mosuni ezali lokola oyo ya molimo mpe ezalaka soki omemi mwana oyo na ndako akozwa libonza mpa na yo te mpe okofuta mwana na yo te bana bayaka mpo awa nde tozwaka elembo oyo tovivaka nango na kati na mokili mpe mosala ya nzambe ebandaka na bomwana epai na ndako na parent kote ya mwana ye na oyo ekoki te ata ateyaka oyo tozwaka awa mfumalonga mpesa na programme
eza mpe tobakisa susu un plus mpo bana bakolisa kondima na bango. Mbote mama. Mbote mama. Kombo nono nani? Mama Merki. Olobi nini mpona fete ya bonne année tozokontinue kofete? Nasepeli makasi bango batileli biso bazwa mapamboli mpe eleka ya elele. Oza mwana beko? Oza mwana beko, sikoyo na beko ndenge oyaka awa eloko nini esepelisaka okoya beko? Kote ya na kobondela. Siko bobondelaka basujet nini? Na ntina nini bobondela? Tobondelaka mpona baladi esila biso na nzoto bapasi bamisusu baza na bopito pasi eza na pasi. Na bitumba nyonso bobondelaka? Na ndenge mboka mpe ezotambola malamu te nyonso botiaka na mabondeli? Sikoyo eske oyebi ke mibeko na biso moko na biso toza bolingo mibeko misala? Eske bobatelaka mibeko oyo baencadrant na bino bayebisaka bino boza bana botosi? Okoloba nini na bana oyo bayaka beko te oyo bamataka beko te? Na bango bamataka beko te toyebisaka bango bomata na beko po bateya biso makambo malamu. Makambo malamu, en tout cas tosepeli mama kende ofete na yo na bandeko na yo. Donc ndenge bomoni nyonso eleki malamu tata Simoki Mbangu azwa na ye lokumu ya kobatisa eza susu te. Merci. Bonjour, batata ba maman bandeko bana papa ngai ndiki boyebi nazali responsable ya Presqu'île Saint-Ouen papa Luvo Mutoko pegi de la paix toye na tina mususu te pona kolakisa bino maye déroulement ya misala oto ekosala après avoir fignolé le dossier de Presqu'île où nous sommes parvenus à la deuxième place où aujourd'hui deuxième place dans le classement mondial donc Presqu'île Saint-Ouen est deuxième après RDC donc dans la nation on a été incrusté comme nation Presqu'île Saint-Ouen. Bien évidemment après cet événement tout le monde qui était Mama Fifi Ayaki na biloko oyo Ecodim atindaki depuis France depuis Paris à Saint-Ouen ayamba maki na mokonzi ya bule oyo biso nyonso toakompanaki ye mpona ete bakoka kopesa biloko pa ya bana oyo bana nkamba oyo bafandi awa bana Ecodim mpe bameka kosepela ndenge biso tosepelaka. Et vous avez suivi les images, ils sont présents, ils témoignent d'eux-mêmes, mais ça là yango ndenge et ça les maki. Papa conseiller direct avec représenté papa Simoki Mbangu Kiangani on a qui tomoni papa Mbenza yé moko a initié qui likambango na kopesa symboliquement ba cadeau et pas ya bana. Donc esengeli likambo oyo Ecodim azosala na mama Fifi oyo ya Presqu'île ndenge pe elongo ya Ecodim bayaki pona likambo yango to amplifier yango et ya susu munene parce que musala ya Nzambe esengeli tout sala yango pour te papa asepela pena na munene na yo mingi. Donc ototie prochainement tout ça sur makasi de façon que edeka au-delà il y a circonférence wana donc bandeko na ngai ezala biso esengo mingi na musala oyo tosalani ngai nazokoloba na bino naza ndeko na bino oyo na uti na France oyebinga bien bapeki na ye mpona kotémoigner likambo yango bilili yango moko kolakisa baimage yango kolakisa makambo ndenge ezali nazali awa na ndeko na ngai oyo azali directeur national ya audiovisuel papa Pekos boyebi ye nde moto aza na Plus TV mpona ete amakocouvrir likambo topesi bino mbote mingi mpe longoni ana likambo oyo esalemi ekimi ya bisika nyonso ezali nde tosisi boye.